et ça ferme assurance, des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire, makambo oyo zo nimisa mana yango, bo moto na yo koki ko comprendre yango te. C'est un peu ça. Donc, soki nzamba lobi na yo likambo, na bo moto no komona ke non, likambo na vraiment te, eko salama te. Mais ndenge nzambe moto alobi osengeli kondima. Et tango zondima o nzamba lobi, Biblia lobi kondima, oyo ndimi okotika la pe ko comprendre yango te. Okotika la pe ko sosola yango te. C'est un peu ça. Yango wana makambo nyonso nzamba lobaka asengaka kaka kondima. Soki ozangi kondima okosepelisa nzambe te. Parce que soki ozangi kondima yo na nzambe bokoyokana te. Bokoyokana te parce que makambo nyonso akoloba na yo bomoto na yo koki kosusola yango te. Tokoki kozwa elobeli mosusu ya nkolo tango azali koloba na Pierre. Pusa boatu, boaka munyama. Biabi jamais. Na butu nde tokoki ko sala pêche na biso. Po bambisi ezako ya koluka biloko akolia likolo ya mai. Mais na moi mwa été. Na mozindo mwa été. Donc bomoto ezomonde koki ko sala matepe e sala mananu te. Mais nkola lobi Pierre nga mutu na lobi na yo pusa boatu na yo boaka munyama. Pierre alobi soyi po na nga ndenge sala te. Mais ndenge yo lobi nde nazo sala. Tu vois? Ndenge yo lobi batwe nazo loba mbisi oyo ngakutu te soki bomoni rien ngam na ngate. Nyanzo ça parce que ye alobi. Et kondima na maloba nzamba zo bezalaka bongo. Ndenge nzamba lobelaka bomoto na biso ekoki ko comprendre yango te. C'est pourquoi il faut tondima. Yango likambo nzamba zali koloba nanga na sengeli kondima na zela ko sosula makambo na zondima te parce que na ko sosula yango te. Ezala bana na Israël liboso ya mer rouge. Liboso liwa sima liwa. Tokufi. Nzamba lobi na Mose yebisa bango. Ba soldat o bozo mona wana botika ko mona bango lisusu te. Est-ce que ba koki ko kanisa ke non mai ko fungo ba ko leka ba to non. Tu vois? Mais nzamba lobi